Voilà, cher internet, mbote na balandi nyonso banaka Congo Zibula Meso TV. Mbote na babone nyonso ya Congo Zibula Meso TV kaka ndiye kadi kopesa mona tuka ba journaliste les diables de la presse na lobaka ete. Pour s'abonner vraiment massivement, donc ne s'abonner plus sur notre chaîne, restez toujours branchés sur Congo Zibula Meso TV. Donc ba congolais, ba congolaises tout fongola misu to landa bilili o ele kana Congo Zibula Meso TV. Donc Congo Zibula Meso TV ndé makambo, donc tous s'abonner vraiment massivement. Là je dis un grand merci à DJ Lotis sur ma caméra. Je dis aussi un grand merci à mon réalisateur René Abiri, et je dis aussi un grand merci à mon maman privée que je l'appelle mon maman privée, maman la reine Omba. Je dis aussi un grand merci à honorable Christelle Vouanga, moi na mukie na makambo belé puis moi na mukie na misale belé. Je dis un grand merci à honorable Edi Iyeli Mulangi mona ngringi ya solo. Je dis aussi un grand merci à honorable Serge Mayamba. Donc, Serge Mayamba, honorable Serge Mayamba, je dis un grand merci. Merci à Maïmingo Sala qui est pas une académie pour ça, moi, journaliste, les débat de la presse. Les autres, mais les binômes, il y a artistes, comédiens, minés, basés au tapé dans Mboka, on a comme Theresia Boluka, la légende. Donc, Theresia Boluka, la légende. Azana Bino na plateau, on a émission à la vie des stars. Donc, vie des stars, tout le monde, Theresia Boluka, la légende. Bonjour maman Theresia Boluka la légende. Bonjour Kader. Theresia Boluka la légende. Tunika kama tu na kalija kwa parfois nous sommes bien. Bonjour ma photo, bonjour Nanga, non ba yebinga na ba yebinga te, bonjour Nino. La Theresia Boluka la légende. Donc Theresia Boluka eza non nanga ya fani na côté nanga. Donc légende des surnom nanga quoi. Theresia Boluka la légende. Bon maman Theresia Boluka la légende. Bana poto bazaki surpris na mboka ba emoni kaka directement mutu moko bimika parce que ma na succès malamoko légende Theresia bon ba éviter parcours artistique na auto éviter maman Theresia au salamika na groupe yo zawana to za pena arrière na za pena ba parcours na yo na passé na na monde de théâtre donc ma salle déjà 7 ans. J'ai 7 ans de carrière. Depuis bandi théâtre c'est déjà 7 ans de carrière. Mais 7 ans oza mukeme yo obimi malamoko boy na mboko yebanika maman Theresia Boluka la légende. Et maman Nzambe na banana ye. Donc la vie s'est passé quand deux groupes. Ouais, la vie s'est passé quand deux groupes, donc les Racines et puis les Boy Fondation. On a ébaité. Donc nazo qui formation c'est kana utaki. Escapé naza non bakisa on a ébaité pour bapé ça kanyo sauter hein. Ni c'est pour ça yo vraiment comme dans monde art ou comme ça théâtre. Ni c'est pour ça dans le monde art donc eza eloko art eza lo mo na botama na déjà na makila nazala suna na ndako na seki sabato hein ma maman chérie Christine Nyota depuis Paris, je te salue maman, et puis ma grande sœur chérie Feza Lissi ça babiso monga la team de sege Feza Lissi ça tindaki hein chou Feza Lissi ça nimta la Theresia Boluka je te salue mon hier hein donc bango anande bazalaka quoi comment dirais-je ko hein ko pesa nga guya iso no sa moi ba imour na nda comment ba bazo seka bazo encourager ngai donc nande pesa la ke na affronter monde en quoi. Mais vous avez un idole té pour tu soit ça théâtre ça idole ya mutu moko quelconque on a un idole ya Sila on a un idole ya Pechanga vous avez idole na nga idole na nga ezalaka plus bon natalaka plus ba film nigérien donc ata soko landi un peu jouer nanga ezala na tapaka un peu à côté na ndenga mabete na jouer un peu je sais pas un peu différente hein na ba msusu na za ba idole nanga ba film natala ba actrice nigérien donc ba Mexi Johnson ba zibele na au jouaka hein le quoi ba msusu on a été donc au jouaka plus ici Pechanga au jouaka plus nani si la bisal Ah, wana bayaya te. Tapo yo lobini ni ke ojuaka
vous avez différence entre batumsu ba joueur pour yoza idole ba Nigérien. Non, on a ba yaya. Na lobi na sens nini. Mutna mutaza na ba tic na so azo jouer. Avant ba moi bilo ne sala, moi bisalela na e. Hein? Moi bisalela na ngamo na zala na ngo izala ya ngamo. Mais artiste comédien à kala bazalaka so retourner idole na yo, on peut ça directement idole na artiste comédien o ya biso ya Congo. Mais là, pourquoi on est comme complexe, pourquoi on est il donne l'anglais à la Mutalibanda, au Nigérien, au Nan, pourquoi on s'appelle le Rwandais? On a une légende. On a Boluka. Vous avez légende, cela veut dire? On a l'émission à Thérésia Boluka. Cela veut dire? Non, on peut s'en vivre. On tourne une question, tu faisais la réponse. Yo, comment on a la réponse? Cousin. Thérésia, Boluka, on répond très bien. Mais mieux, on peut mais on peut pas actrice le roi Bisso. Hein? Bango pe ba actrice le roi Bisso. Soupe en net bon. Na lo batama mke soupe anglais Bisso toyoka te. Sope botali be mission na ma sala pe be mission. Ba rotu na pe idole no net na Congo sepela nana. Et bon so atangi ba ya na Bisso a. Ba o basala théâtre bango kuna ba lo bani. Otanga bango poani non, tous ba artiste to sala musala moko. Photo linganaka. To lo baka te pour baza ya mboka mususu fo lingaka mutu mboka na bino non. Teresa Boluka na moni otala rapé artiste comme pour tara ba film et théâtre les kana mboka na biso na groupe nini offre moi yozaka soko tali ou se sentir que bato ba travail à part groupe ya présent sur la DSB phénomène à part groupe yozali ba groupe ezebele groupe ya président Caleb Sinar son Nathalie en oui on sale sala maka et puis ya président Elombe sur Nathalie on peut musale salamaka et puis bah il y a président Bobo Manoka musala pe salamaka donc ba groupe ezebele ezebele so no bina bando tanga to lala po eza vraiment belé du fa groupe ya président Jorvi moi n'appelle talamaka xine na oui xine talamaka baza na site na bango internet xine talamaka oui. Boluka, peut-être que avantage n'a pas désavantage au yozui na monde art. En tout cas, des avantages na zui na monde art et zakaka que donc au sa musala au bomel musala nzoto au pesi penda les meilleurs na yo mais comme ici ka bande ko na biso botala moi ba découragement au monde naza mutu nde na lo bape bo sepela na ngati mais na place bo finganga bo bengaka bo pesinga conseil na moi na bino naza leki na bino na ndeko na bino na petite sœur na bino na place bo finga mon conseil ana et ça la biso pe bien tozala na posa nango donc tozala vraiment na posa nango ce que ton bino bo fingaka moi découragement kotaka mais le quoi to mesa no baka cop no ezaka cop no au monde entier tout nyonso wana donc à côté continuer musala na donc moi des avantages na musala moi mke na lobela yango wana mais misus pesa nango mais eza penza ya gravité na lobinde o epesa biso moi passe na mutema so ba avantage nini yozui na monde art depo bandi théâtre lo nya mutu yo bénéficier na en tout cas avantage je belé avantage je belé na banda théâtre na zala boité musala nyonso so banza on e bandeli au mona nan vraiment li balbani li meya na ngote mais li foot na ngote voilà tant ozo poussana ozo kola na musala nde okoma kolia na musala donc so tozuka ba image na nga ya kala tozu na elelo tote au mona ki Thérésia Boluka la légende kala donc légende da sikande donc avantage je belé na zo na musala on atanga te to na TV mais au lobby no ka mais otangi ndako te parce que to sapi ndako to chez yo nani on obité na tanga te o TVT ber kade na tanga te cousin mais cousin nanga balobaka Lisbo ya présent la DSB ba pesa rabino pe moi banzela te ke bogesa banzondinga comment okanga bino pourquoi président kanga mutute mutalobi bon vraiment cosio président kanga mutute donc Lisboy eza groupe eza entreprise ezo dirigeant na ba kondi bazali président za directeur aza chef du groupe aza ba chef à discipline baza les problèmes en est que président lingara so ba bengiso quelque part na nzonding o signaler bango ou soit au salir lettre ou soit au signaler bango po ba yeba qu'est-ce que zo kende ata boke kuta na chef
yo au signalé déjà bon ce que au signalé était boké écoute na président yemo olobani au moins ce que le président boyaka donc président ngaka discipline na musala na ye donc so sengi et lo ezana otoki bon artiste privé à président na sala est pas phénomène l'a dit et Sobé donc c'est mon patron hein. Je suis payé là-bas donc oh Boluka vous rappelez chaque fin du mois foutara ben oui liste boy ba foutara ba tout tu as fait combien d'années dans liste 4 ans 4 ans oui c'est 4 ans dans liste boy ba foutara ba tout la liste boy là on y a mutuya oyebi que depuis comment liste boy et comme ça rappelle stable la liste boy liste boy makambo liste boy na kota montaka biso to nzambe ya na basota mwana nzambe makambo efungwa meloka oyeba te liste boy na kota donc liste boy na zala na équipe ya production cela veut dire ceux qui groupe eza na événement moko boye na zanga raté publicité au sala na zanga raté donc tala da ba publicité na oyebi na zanga raté mais na yoka histoire mo par rapport ya entrée na bino na liste boy babaka président Moboy. Donc président Moboy était mais présent au Benting qui dit que du monde alors mon costume mon bala mande foi belé muto ça que kadek pesa mo mande foi belé donc baba ke yende mutu abenga phénomène sobe albina tindi seti na tindi Teresia na tindi Paola wa baza bano ba wuti na ina votre temps appelé tête na ina zoela nga bango est-ce que ça histoire ya sorte dans le kuta eza histoire à lokuta pour biso toya list boy biso moko non quand bateke po bino bokuta na présent qui qualité mais tellement présent que déjà papa wa linga bino mingi tant yoki mo ekomo ke bana wana ba ke list ball yes quoi c'est intervention na bino a bengi présent phénomène te tozana ba image wana tozana pe na ba preuve wana masolo wana solo mais l'accent pour nos journalistes liboso on a posé question est-ce que pour savoir une question wana te mais ngaza muta boîte otuna ngai il faut pe bat ba mona ba preuve ngo lo ba non Boluka mona biloko ngo Boluka na lobi Boluka ngaza journaliste liboso na posé question wana pour nos muta boîte yo yebi pe so en tout cas na yebi yango te président Kikedi bambote na yo na yebi yango te donc biso tokenda les quoi list boy fondation biso moko ngai seti Paola tokenda list boy biso moko donc mutaluka biso te biso mo pena inde po ba jour kuna to tourner mercredi tokenda pe mercredi tokutala bango jour ya tournage tokutana na président la dit sobe mutamema biso vient na moko ya major que je salue vient na moko major mutamema biso kuna RP tokutana prise abi pe lobby carnaval toyemba mo carnaval dans makambo ebanda mba est-ce que yango ba inaka bino na liste bo ba bike bano ba yeka groupe lelo mama lobby ko motama na président na carnaval ya président de bon wana au moins te wana ya pas soupçon pe ya kati po toyoka to abatu bosa na mon artiste ba nike bana wana ba sa président isobe yango moni bana la ka ba ye président so ba mbama mo tsa botina ba carnaval mo sa bona ba te ba pesa mo succès boye ba ni mbama bino nyoso wana ça les appelle vrai bosa ba sa président et makam on dit maman na miso abatu te mama ko échapper ngate te olingo échapper nga non bika e makambu yo kati ngai il faut tikanga sisa liloba na ngai na bika e makambu yo kati nga boza pena confirmer que ba sa président est-ce que nga lobi yango oh nga lobi ka e makambu yo kati nga felo tikanga na sisa o mate ke comment précéder na bi eza makambo nzambe na bana na ye donc so nzamba otsa bino loboko mokili lobaka bongo président l'a dit so baza papa président l'a dit c'est un père de famille il est marié hein il peut jamais faire ça quand même hein o lobani basinyo so baza na groupe na basine non pour parler par rapport pena surtout yona Paola bakamudi ya publicité nyoso président qui so bebi no bozanga raté tous les publicités bozanga raté beaucoup mena ba rankina ba basine ba fille musu ya mouvement bane ke bano yo boy na ebité est rankine ezate en tout cas ba yamba biso bien tokuta bango bien
bota des tableaux pour battre nous sous qu'on a pièce go bana pièce mais tant yo ba raisonnant yo c'est que aux en quelque chose au ba monaka c'est que na même quelque chose qu'on a voilà ozobe tape banzonzingi tona bani banzonzingi te oui banzonzingi na sala il y a un groupe artiste nini oyo sole kanzonzingi artiste moi munene mboko mais donc banzonzingi to kanganaka trop banzonzingi to kanganaka trop net air nazalaki Eco RDC to bandosa banzonzingi artiste boya papa ebisi bango bozwa bana nanga donc bazwi biso to sala na ba maman Thérèse na sala na nani to tourna na président Vini donc maman Bijou la reine yécoute kuna wana maison mère maman Bijou la reine maman Kilmanza maman prophétesse akobiko la kazota la te je te salue maman donc Isabelle ya joli walelo surtout mutakota na monde nzonzingi yana et pur serna joli walelo mutumako bien yaya moko simple na biso ondima ko te ondima ta banda nous sommes presque à la fin de notre émission. Star bana potoni so bolandi lo lengeni Thérèse Boluka la légende. Apesi moi explication ya par rapport ya carrière artistique na ye lo lengeni ni ya bandila théâtre na ye. Vraiment maman Thérèse Boluka moi mon de la fin na yo na émission na biso ya Vie des Stars. En tout cas, merci beaucoup na Congolais. Comment? Des Congolais, Congolaises. Non, Congo Zibulami TV. Ah, ok. Merci beaucoup na Congo Zibulami TV. Donc, Congo Zibulami TV. Non, qui vous vendez boire à mer. On peut boire à mer encore. Ah, maman la reine. Omba. Ah, maman la reine Omba. Maman la reine Omba, maman la reine Omba, maman la reine Omba. Il y a eu un mois la mère. Donc merci beaucoup maman la reine Omba, merci beaucoup na caméraman. Merci caméraman DJ Lotus. Donc merci beaucoup na yota ka ba image so ba mon na bo ese ke yo zala ina ma caméra et puis à toi mon ami de tout le temps Kade na bango yo mo bien. Donc merci Nayo, merci na ba fan surtout bolandi ngai na obo sepela na obo sepela na ngate. Donc alinga bino nyonso. Donc Thérèse Boluka zana pona bino mais nazana pona bino oyo alinga pesanga conseil oyo alingi comment dirais-je à soutenir ngai oyo alingi na bwaka ye donc oyo alingi nyonso ou soit compte Facebook nanga obesi Thérèse Boluka la légende donc Thérèse Boluka kaka Thérèse Boluka au monde déjà. Et puis je salue Maître Sissi Miziamo. Maître Sissi Miziamo, Babezo Samsama, là mpona mboka. Soka zui dossier na okeka makala. Maître Bob Lokwa, je te salue. Maître alors, Maître Merveille alors. Babi bango wana clique wana so bazui dossier na okeka makala. Maître Loulou. Bah, gros bisous Maître Loulou, je te salue aussi. Ma maman chérie Christine Nyota. Ma bota Thérèse Boluka depuis Paris. Ma grande sœur chérie Fezalici Sachou. Elle patrona. Babi so mon Thérèse la tabo. C'est que Fezalici ça sala makambo. Papi Toko depuis Paris. Papi Toko Tokos, Papi Toko depuis Paris. Babi na bois qui karata na liete na bois qui pour na bi coller ya kalate dans zobilo na kati. Et puis Christian Doumo, mon grand frère Christian Doumo. De Panama, Christian Doumo, je te salue aussi, donc basé Béli. Voilà, vraiment, je dis un grand merci à DJ Lotis, à ma caméra, je dis aussi un grand merci à Esther Nzola, un grand merci aussi à René Abiri, mon réalisateur privé, et je dis aussi un grand merci à mon maman, la reine Omba. Donc maman, la reine Omba, au monde Ndenge, Thérèse Boluka, la légende à Léli. Maman, moi, na Léli. Donc, Thérèse Boluka, bois qui maman, la reine Omba, donc, maman, donc, 3 fois maman, donc, Thérèse Boluka maman la reine Omba nzamba pambola yo na musala nzamba pambola yo lengi zo encadrer biso bana yo vraiment to komi na suka ya émission na biso o elingi a contacter Kade Kupesa les diables de la presse mon en tout cas journaliste nyonso plus 243 89 51 89 534
plus 243 89 51 89 534. Voilà, tout le monde, à la prochaine. Check, check.